Ngai Billy, président de la coordination des clubs de loisirs à Kingabwa. Le lot s'adresser directement devant la presse pour nous annoncer Oyo et Zalaki comme message pour na bana Kingabwa. Tout le lot liboso a premièrement pour un problème à terrain à biso. Tout a eu comme na excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Tout Chantilingo Bila, tout solo linaye concernant pour na marambo terrain na biso. Donc inazo yebisabino lelo ezalaki teke babuka terrain. Ba arrêter ki ba travaux pour na ba raison moko personnel. Donc lelo na minute oyo tozo annoncer bino que terrain ezo za libérer, ezo zonga na maboko ya bana Kingabwa, mais bazo pesa gestion eza partagé commune na bana ya Kingabwa. Donc tout le monde a bien inquiétude au tozalaki nango concernant qui était ba obuka terrain ou bien nini non. Nazo yebisabino attaque président en plus membre o yazalaki na kati ya stade o elandelaki évolution ya misala nyo surtout na kati ya terrain. Donc nyo surtout eza normal to solo lina honorable Yemoko et gouverneur de la ville na vice-gouverneur tozalaki ensemble donc nous surtout est normal. En tout cas, merci vraiment na nous surtout oyo même honorable ndenga bundeli biso en plus to senga na chef de l'état toza toujours na simanae to soutenir donc aza na biso on est toujours en cœur. Merci. L'un des icônes il y a ba joueur à Kingabwa. Naé devant presse pour nous annoncer que étant qu'il y a cadre à jeune, tout le monde n'a qu'à Kingabwa au bazagi mal informé que terrain bakangi ndenge ndekona to loba awa eza bongote. Terrain zangi na maboko na biso ba jeune à Kingabwa pour une évolution et épanouissement ba jeune talent à Kingabwa. Donc tous à la paiser. Mobulo ezalate to kitamite na biso na o nyoso toyokaki. Jagger na vena Kingabwa na venu Kulumba somo le na côté na terrain na le développement terrain pour to roye balwaye belé trop balubi ki au terrain bakangi yango soit disant ba policier baza na catch mais to ndokutana na gouverneur to tuni ya pesibiso ki albi ki était terrain bakangi yango te terrain ça ce qu'on a beaucoup na biso moko bana Kingabwa na commune donc kalamingi te misele zo banda na pesema merci trop merci a mingi mais a mingi mamba salima o alobi na biso po mitema masuko ekiti bana ma Kingabwa bo c'était la minute de terrain mais à biso bo joie idée mo tema bete ko terrain ba kanité kala mi temi sele zo banda bo mona yango de to jouer ma de merci ma la gouverneur pe merci na chef de l'état na o ma de asa de ADR de deux fois te ndembiki ba vont le biso pa na chef de l'état nga kombo na ngai Salongo Bizongo bo moinde nazala ka terrain awa to utaki pa ya gouverneur to solo la ne pona mambo terrain terrain eza pour la biso bana Kingabwa terrain ba obuka ngote terrain ezali commune na biso bana Kingabwa terrain mutu moko obuka Kingabwa te on se na bana Kingabwa nyoso o akatisa ki terreau ba obuka jamais terrain eza pour la biso bana Kingabwa o ayebiki mwana nyoso ya Kingabwa na Kingabwa terreau yo ba obuka ngote eza pour la biso bana Kingabwa tozaki réussi et pas ya gouverneur de la ville Excellence Gentini Ngobila na adjoint naye Excellence Jekoko Mulumba bon tokendaki to sola makambo etali terrain na biso ba makambo batu bazoloba o terrain balingi ba buka o balingi ba botola non c'est du mensonge to sola kina ba kondi na biso ba yebisi biso terrain na biso ezali et en plus lokola batongaki mutu wana tongaki na kati ya terrain ya l'état yemo kwa zui terrain en charge azozongisela ba natif ya Kingabwa na bourgmestre na biso ekende kuna biso moko to s'occuper na makambo na biso bandeko na nga Kingabwa bolongola ba idée wana bazoyebisa bino terrain ko bukana nous sommes des sportifs so babuki terrain lobi na biso ezara tolingi to yebisa bino boye ba bien Monsieur Kabound afingi makambo na afingi chef de l'état tali justice yango moko sa musala mais biso akokabola biso 15 jamais jour na kati ya Kingabwa biso na biso to bomana to boye loko wana. Alors tu es koloba na minute so to lobi par exemple to kende et pas excellence Jekoko Mulumba et pas na bango ezali to kende tolé
yo kabundu mama no toyebi ete papa no toyebi ete bandeko no toyebi ete so toke na 17e rue tomona papa biso Godard motemona sola likayabo toyebi bongo ya bino toyebi bango toboyi ba makambo wana pe na yebisi bino justice osa musana ndenge ya sali outrage à la personnalité du chef de l'état ngai eza monsieur Mwamba nzete ya mbila mokonzi ya kolo mabelo chef de quartier ya Mbamu lelo na iko koyebisa bino ba presse pe na population ete motema na zana esengo makasi po ete na uti na hotel de ville kokuta na bakonzi so biso gouverneur na join na ye basire biso ke terrain waya ezalo beli ya l'état le rôle etongamaki na kati ya mbela l'état ezali ya l'état mutumoko akosa bino te fausse rumeur we yaki o bakoya kobuka ngo l'état bote osala mate jamais lelo gouverneur et son vice bazong si terrain na kati ya commune ya Limete ou ezali kati ya quartier Mbamu je suis un zongi pe ba pe jeunesse pe bako gérer ngo za assuré tobe biso ba information assure boke na ba rumeur ba fausse information tous en séance gouverneur de la ville pe vice gouverneur et l'état le terrain zongi na commune ya Limete pe la kati ya quartier Mbamu na ba gestionnaire ba jeune ba gérer et loko ba sengi biso boy tant bako gérer terrain et ba gérer très bien pour ezali loko ya l'état biso nyonso si ma gouverneur vice gouverneur